Ben voilà, chers internautes de partout, tous ceux qui Maramboka. Tous ceux qui Maramboka, car on est tout le baka, ou yabino Séraphin Kachamalom du peuple. Tous ceux qui Makamboka, donc, la situation de l'Eka, Katinamboka Nabiso, la République démocratique du Congo. La 5 batnos bakota, batubo kota kota, bo partager vidéo partout. Tous ceux qui Makamboka, situation, il y a RDC. Situation ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Kaka ndenge na lobby tozo sola muke makama mboka sikasikoyo pour expliquer un peu ba peuple congolais de partout situation un peu grammatique ozo le kakati na mabele na biso la République démocratique du Congo. La kanisi tozo mona ba réseaux sociaux tozo ko yoka un peu ba information pe tozo ko landango vraiment au sérieux situation ya mboka na biso ezali vraiment situation moko critique pe za sérieux. On se bat côté na sengi bo partager vidéo na sengi na dida elindo partager vidéo au so côté petite sœur nanga propre Sanda Dalida partager vidéo pas aux alliés mbote mingi pe ba bonne fête et bien sûr essayer na peut-être aux continuer quand même solong ezalaka et de Sanda Dalida partager vidéo divine amone partager vidéo to so la muke makamamboka Jibril Mbayo. Oh, partagez vidéo, Patrick Kassenda, partagez vidéo, tout sur la mouké maramboka. Ma peuple congolais de partout, car on est au Lubaka, ceux tout ça la vidéo, ceux qui te informent, ma peuple congolais, ma camozo le kanamboka nabiso, ce n'est pas parce que tous angelo kakosala, ce n'est pas parce que to kenakamisala teto et lo kakosala les angi tout le distraction, non. Tout ça va responsable, tout ça va cadre, tout ça la misala, tout ça peine d'engagement nabiso privé. Na ba société to na ba entreprise partout pe na ba bota na biso mais to bo sanate souci mboka ezana no ya liboso tant que tozo mona ba peuple congolais bazo souffrir ba peuple congolais bazo kufa baza maltraité pe dictature fani kat na mboka na biso makasi o tozo ko quand même atako lukela bango solution te pe tozo mona ba politicien na biso on dirait neti bazo tambusa biso na ndenge kaka ndenge ba tambusaka et tout ça la biso passe ba peuple congolais to mona ki élection o ndenge lekaki to mona ki élection ndenge lekaki banda la période où il y a campagne électorale tout le monde a biso moko to zalaki vraiment à la page na média na ba publication nyonso oyo côté ya fâche vite babandai ko sala pe côté ya lamuka babandai ko sala pe côté ya Shadar pe ba campagne mususu ya ba candidat mususu to landela kiango vraiment au sérieux pe congolais moko te alingaki atikala na sima et pe l'air to komaki ba période na biso ba élection to monaki nini o elekaki bien sûr ba tiraillement ezalaki na ba période ba élection ba policier ko beta bato pe to ko découvrir deux personnes ba kufaki de gauche à droite ba fraude elekaki ba bureau de vote mususu ba machine ezalaki te ba courant ezoko kende biso moko to yebi suite mais ba peuple congolais bazalaki vraiment déterminé ya ko voter candidat na bango pe totali na ba vote o elekaki fâche vite ezwaki deuxième pe Fayoulou azwaki vraiment place et belé ba peuple congolais ba zalaki mana souci et changement et kota makasi totali na ba résultat pe to moni vraiment que na ba ville nyonso ya kati ya République démocratique du Congo et ça seulement na ba ville mi balé oyo lamuka ezwaki ba point ya mukie mais ba tous les villes oyo etikali pe na kati ya Kinshasa Mobimba to mona que vraiment nini lamuka ezwaki ba pourcentage ebelé. Alors deuxième na yango ezalaki fâche vite oyo elandaki na ba pourcentage ebelé pe to moni nini oyo parti oyo ya FCC mouvement oyo to association oyo ya FCC ezwaki ba point mukie mais na salaki ba vidéo ebelé to salaka dans le passé to lobaka yango ete mboka na biso eza occupé mboka na biso président oyo azali wana ayaki mission na ezalaki ete asala balkanisation ya Congo. Balkanisation c'est quoi? Kokabola Congo. Parti mususu ya Congo ekoma na Rwanda, ekoma ya ba Rwandais. Parti mususu pe ya Congo ekoma ya ba Ugandais. Mission Kabila ayaki na kati ya République démocratique du Congo yango wana. Mission wana ezali bien pona ba Rwandais, ezali bien pona ba Ugandais, pe ezali bien pona ba Occidentaux. Tisikoyo nazo ko yebisa bino ba peuple congolais ezali na ba Occidentaux o ba ini Kabila te. O bazo sa ila biso na kata ba réseaux sociaux. O bazo sa ila biso na kata na ba média, to na ba conférence, to na ba parlement na bango européen, to ba parlement na bango ce qui est international, to nini eza ba mascarade. Bamindele batalaka intérêt na bango personnel tant que bango bazo lia.
Tant que mbongo ba milliards ezokota na kati na ba compte na bango, tant que chômage ezosila na kati na mboka na bango, parce que mbongo ezokota na ba Congo ezokota partout na ba pays mosusu, pour na bango wana ça va ezo marcher. Tout le monde en Europe, ba gilet jaune bazotomboka. Pourquoi ba gilet jaune bazotomboka? Bazotomboka parce que salaire est comme mon boulot, bazofuta ba taxe belé, ba licenciement est côté belé, mon boulot est côté na kat na Europe. Pour mon boulot là ici là, il faut bon et outa en Afrique. Il faut ba contrat en Afrique et ça la toujours maintenir. Alors, pour le contrat Afrique et ça la maintenir, il faut président il y a bien oyo à cause de ça bango ba occidentaux. Ba contrat na bango ebe baté. Ba président loko la ba Kabila. Ba président loko la ba Shadari. Ba président loko la ba Shadari na ba Kabila. Ba président il y a bien pour na ba occidentaux ba peuple congolais. Ba très bien pour na ba peuple congolais. Pour les occidentaux. Mais les occidentaux, ils ont président local Fayulu te. Ils ont président local Moïse Katumbi te. Ils ont président local Félix te. Parce que le président est pour les occidentaux. Le peuple congolais, tout comprendre les Camboyo. Toujours la communauté internationale est à la Kabila. La communauté internationale est à la Kabila te. Et à la Kabila te. Parce que jusque là, Kabila a bien pour Nabango. Total ba président ou ba communauté internationale et longola et ça ba président ou ba boya qui ko respecter ba contrat ya ba mindele. Tolobaka yango nyo nyo sawa ke Kabila le père ayaki ko longola Mobutu. Kabila le père ayaka ko longola Mobutu c'est parce que ba mindele ba monaki ke Mobutu alembi, Mobutu akomi maladi, akomi pemena na kokufa. Ba Suisse, hôpital la Suisse et pesi ba mindele bilan à santé à Mobutu. Balobi que Mobutu a koumela te 10 ans c'est trop, 5 ans c'est trop. Il faut Mobutu a remplacer Mobutu a quoi cirer ba contrat na biso ba occidentaux. Mobutu a kozala bien pour na biso, pour na ba congolais te. Yango mondi ba kendaki ko solo la na président ya Rwanda na ya Uganda, boluke la biso Mobutu ya bien o a quoi cirer ba contrat na biso. Na époque on a Félix Tshisekedi wa Mulumba papa na biso azalaki na Kinshasa. Pourquoi bazwa ki était bachakiye? Minene pe o batanga ba mayele bazalaki na Kinshasa. Ba président Fayulu bazalaki pe na Kinshasa na ba époque wana. Pourquoi bazwa ki bangote? Bake ko pona mutu mususu po mutu a ko assurer ba contrat na bango. Mais biso moko to moni sort. Les contrats na bango eza assuré te pa Kabila le père baloka ki ba bomaye mais l'air ba bomiye na époque wana Tshisekedi wa Mulumba azalaki wapi azalaki na Kinshasa na limité pourquoi bazwa ki était balobi toza na posa ya bateau yo ba ko assurer ba peuple congolais bazala bien te toza na posa ya muto yo a ko respecter ba contrat na biso ba mindele toujours bateau yo te ba peuple congolais situation est grave Kabila ndenga zali wana il s'en fiche. Toye baka yango, to matato kita, les 6 bako proclamer ba résultat. Après 3 mois, bako zela ba résultat ya ba beni, ba pays, ba ville mususu wana, po ba sangisa, ba proclamer ba résultat final. Boka mata vidéo, bo bomba boko pesa nga raison. Kabila ko proclamer Shadari président. Pourquoi? Parce que ba occidentaux muto bako obligé ba lobby proclamer Shadari président. Pour l'intérêt na biso ba occidentaux etikala et continuer. Ceux qui ont proclamé Félix, qui ont proclamé Fayulu, biso ba occidentaux et sili na biso ba contrat et kozala annulé. Pour bateau ba une décision ko bongisa peuple. Les Kabila ko sala bongo, biso ba peuple congolais toko silika toko bima libanda ba ko obligé ba lobby bangisa bango na masasi. Kabila ko beta masasi. Biso ba congolais ndenge tozalaka pere toko banga toko kima na banda kuna biso ko bomba na ko kene kolia fufu toko bima libanda premier jour deuxième jour troisième jour et sili Shadari ko continuer pendant 5 ans 10 ans à silisi Kabila ko pesa susu mandat ko zonga lisusu ba peuple congolais to longwe na problème te to e baka yango to longwe na problème te toyoki na ba information na za ko confirmer yango te mais nazali ko loba na confirmer yango te parce que je n'ai pas de preuves. Ba information est passé mikolo yoke Kabila aza kotinda batu na ye ya aner ba kende ko convaincre Félix Tshisekedi que l'air ba ko pesa ba résultat le 6 que Shadari mutazwa ki ba résultat est belé Félix a ça la discours parce que tobo sana yango te ba peuple congolais la partie oyo ya munene kati na République démocratique du Congo c'est IDPS. Parti oyo lelo oyo ceux qui Félix a lobby bana ya IDPS to bima libanda to sala soulèvement populaire qui ne ko bouger.
Toboïte Fayoulou azali populaire pour le moment na kati ya RDC, mais pour la parti politique ya Mounene c'est Félix. Alors Kabila à comprendre, aye koloba ete Fayoulou azana parti politique ya Mounene te akoko sala na discours pour le soulèvement populaire, mais azana parti politique ya Mounene te. Azana ba peuple sima, mais parti politique vraiment ya Mounene zalité. Na convaincre Félix a calmer ba peuple congolais que bandima discours oyo bandima résultat nyonso oyo ko bima nakati ya seni que muta gagné ezali Chadari. Ba peuple congolais ba se calmer, a calmer ba peuple congolais bondima résultat nyonso oyo ko bima. Bondima yango bo sala soulèvement populaire te tous à la calme to kokoti sa recours na cour constitutionnelle. Comme ça Félix Soka lobby ba discours wana bazali na ba poste oyo ba promettre ye comme poste ya premier ministre. Mutazo ko convaincre ye à ça la discours wana c'est Kamere. Parce que Kamere yebi que ce que Félix a sali discours wana, Kamere pe azana ba prime na ye ba poste na ye o ba bongi se lié. Loko la président ya Sénat, président ya parlement, pe ba poste mutus o ba bongi se lié. Félix azo comprendre pourquoi Kamera yaki pembeni na ye. Kamera yebaki yango ke na kosala tuna kabola batoyo la muka ekene na gauche Félix akene na droite ngala okene ska Félix. Félix ndenge za na parti munene Kabila ko tricher. Les Kabila ko tricher to koyeba ndenge nini ya ko jouer Félix azwa primature comme ça ngai toujours natikala toujours na ba match na ngai na zo ba poste mususu na vivre. Félix aza lokola pion oyo eye pembeni ya Kamera aza lokola pion oyo eye pembeni na Félix pour na ko détruire parti à IDPS pour na ko détruire Félix. Mais azo comprendre yango te. Félix nenga zali wana selon ba source oyo biso toyoki. Selon ba enquête na so toyoki na lobi te ke na za na ba preuve, j'insiste. Selon ba source oyo toyoki Kabili eza na ba preuve pour na Félix. Ba preuve nini? Balobi ke bazali na ba audio, bazali na ba vidéo ya Félix, l'air babandai ko solola, père babandai ko pesa ye bambongo. Bino moko boyebi, l'air ko kende bakenda kesika ya mokonzi. Surtout na Congo, bamboko dictature eza makasi même awa na poto. L'air ko kota oza na rendez-vous na François Hollande et pas nyonso yo ko za rendez-vous na François Hollande. Et pas nyonso to na Macron nenga za président boye. Soko za na rendez-vous na hôtel. Yeba ka hôtel wana ko za la mine na ba caméra pe na ba vidéo. Soko za rendez-vous na restaurant. Yeba ka ke restaurant esika Macron afandi déjà l'air ba yebi ke Macron soko ya wana hôtel wana eza déjà miné na ba caméra na ba biloko tout ba micro ba yeba eza service à sécurité ou ça déjà préparé. Parce que le président de la République a kendaka ko fanda n'importe où te sans que côté wana eza la miné na ba caméra pe na ba biloko belé à sécurité. Ndenge tozoko yoka Félix babengaki ye na ba service à Kabili pe Kabila azwaki mbongo toyebi montante bandeko makamba politique ezaki ndoki tomelelaka bato mbondo te o mutuboye te parce que l'air bakendaka na butu tozalaka te ngana za mutu ya Moïse Katumbi nazoko soutenir Moïse Katumbi mais nakomelela ye mbondo na 100% te parce que ba réunion bakendaka nyonso ngana zalaka te. Et ça intérêt à Congo toye barayango. Ba peuple congolais il faut comprendre les kamboyo. Félix esika kendaka na butu na moi yonanga tozalaka te. Akendaka ye moko a démarrer voiture na ye ake. Yonanga tozalaka te. L'air akendaka na ba intercontinental, l'air ayaka na ba poto, l'air ayaka na ba Suisse partout, ayaka liboso mission de service. Ce qui mission de service est sili après ça kabiso compte rendu à makambo elekité. Tu as comme on a eu la conférence de presse na ba 1h. Mais où est le cas qui na boutou na minuit na 1h du matin na 4 à 5h du matin, yonanga tozala raté. Toti ka komelela ka mbondo ya pamba moko musu to ko kufaka na ba accident na autoroute mi to tambolaka parce que to linga komelela ka mbondo na biloko ezanga tina. Gouvernement Kabila lobi boye. Eza na ba preuve ba audio na ba vidéo ya Félix oyo babande ko pesa ye ba mbongo pe masolo babande ko solola. Kamere ayebi yango, bayebisi Kamere boye. Soki Félix, avant le 6, a calmé ba peuple congolais te. Biso toko tandaye na média national pe international. Toko bimisa ba audio.
toko bimisa ba vidéo, toko bimisa ba secret nyonso, na ya ba diplôme na ye nyonso toko bimisa yango, toko sili sa carrière na ye nyonso. Félix, il faut quelque chose pour calmer le peuple congolais. Le 6, pe le sous na mois de mars. Mois de mars, l'air Nanga a proclamé président de la République et à la Chadari. Félix Assalatou a calmé le peuple congolais, pe IDPS, ba bimate pour un soulèvement populaire. Bas à la calme. Aïe, ça va peuple congolais, bos à la calme, bos à la soulèvement populaire, to boy makila et tanga, to kokot sa recours na cour constitutionnel, to kokot sa la communauté internationale, alo makama minene, ba peuple congolais bazela. Cour constitutionnelle, c'est Kabila. Kabila a changé plus de 200 magistrats au Bazala qui a calé la Cour constitutionnelle. Alongo l'ignoso atia sika. Oyo atia sika, ils allaient oya ça ko contrôler. Donc, recours nous ce kokota, Kabila ko gérer yango, peut ko zala nul et sans effet. Yango de vidéo, on a za ko sala yango pour na président Félix Tshisekedi. Tolobi boue président Félix Tshisekedi. Oza mwana mboka. Ozali mwana ya Tshisekedi wa mulumba oyo abota biologiquement. Okoki jamais ko trahir ba peuple congolais parce que Kabila zana ba vidéo non to zana ba message na yo président Félix Tshisekedi. Soki Kabila koluka a salir réputation na yo yo ko bima héros national olobi ke na préféré au bébé sa réputation na yo Kabila, mais je ne peux pas trahir le peuple congolais. Comme ça, le discours, mon côté, où il faut troubler le peuple congolais, président Félix Tshisekedi. Tika Kabila, aloba, oh, ya ligi. Ceux qui appellent ça qui ont mbongo, ils ont 1 milliard, ils ont 10 milliards. Tolobi, zwa yango, lia yango, ils ont mbongo ya Congo. Ils ont mbongo ya Kabila te, le type est venu au Congo avec des bottes à qui n'a mbongo te. Ceux qui appellent ça qui ont mbongo, on s'en fiche. Toko couvrir yo na média kamata mbongo wana lia yango abimisa ba vidéo abimisa ba audio et ça la biso et loko moko te nous allons te protéger na média. Média est allé troisième pouvoir. Ceux qui ont ba preuve na ya ba diplôme ba nini on s'en fiche. Zala ensemble na fayulu. Tika ba kokolanda ba conseil ya caméra o caméra azoko yebisa yo et il faut ndima ko calmer ba peuple congolais sinon te Kabila ko bimisa ba secret na yo on s'en fiche na ba secret ko bimisa. Moment où ils allaient sous moment toko oyo ke la bangote nyoso bango ba ko bimisa ba secret na yo ata ba lobi ke olia ki batu ata ba lobi ke omela ki makila batu Félix Tshisekedi oza mwana ya Congo toko protéger yo ce qui faillit l'équipe président toko préféré même yo za la premier ministre parce que tu as combattu aux zuba risque ya ba marche biloko belé les ozala ki ensemble na Moïse Katumbi ko kota na biloko wana te na ba chantage wana te ko kota yango te bima héros national. Parti à IDPS ko bois kayote parce que olobi ke na ko trahir ba peuple congolais te soki bo bimisa ba preuve na ngai soki bo bimisa ba vidéo soki bo bimisa ba message nini Kabila abimisa yango Félix Tshisekedi ne faut pas trahir le peuple congolais. Ko sala discours moko te pona ko calmer ba peuple congolais. Tozana posta ya ko calmer ba peuple congolais te na moment oyo. Moment oyo ezali ba résultat moko ya bien et bima. Ou bien Fayulu, ou bien Félix Tshisekedi. Tu as dit que Bangomi Balé Bazouba point, il y a bien. Tout ça, on a posé un rapport, il y a Seni et Bima. Oh, il y a bien, il y a vrai. Oh, il y a un peuple congolais va voter. Ou bien Félix, ou bien Fayulu. Na quatre na Bangomi Balé, mon quoi point, il y a bien et Bima. Ce qui Félix, Torobete lo maboko. Ce qui peut Fayulu, Torobete lo maboko. Mais ce qui FCC, tu as dit que c'est tricherie. Le peuple congolais va téléma, va ça la soulèvement populaire, va revendiquer article 64. Ce qui va koboma biso, ce qui va tumba biso, communauté internationale et mon ndenge va ko kata biso mike na kata République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi ko zwa message te au calmer le peuple congolais. Toza na posta au calmer le peuple congolais te. Kanisa combien de personnes au bakufa na kati ya limité, na siège à limité. Batuma bango bazoko tala babokeli bango moto essence bazoko zikaboye kanisa ba mort na bango kanisa ba ta IDPS o ba kata bango maboko o ba kufa pona parti ya IDPS tozana posa o calmer ba peuple congolais tozana posa o ya na message ya ko calmer te soki na calmer bango te na carrière na ngai ko sila bako sala ngai chantage na Kabila abimisa ba diplôme na ngai lokuta abimisa mbongo na liaki soki azana ba preuve wana abimisa. Tala ceux qui chantage le qui est, Hermoko Lodi, bon ça va, j'assume, bimisa yango.
abimisa yango ekoboma yo te okoleka na média au lobby j'assume ceux qui bozana ba preuve na ngai bopesanga ba milliards to na boma mutu na lia batu na bino pour le peuple congolais, pour la nation congolaise, pour le peuple congolais, pour la sauver le peuple congolais. Bobi misanoso bozana yango. Biso peuple congolais to betelo maboko. To memo na chipo itolobi ke oza héros national. Soki ba pesa ki mbongo kamata yango lia eza mbongo ya Congo. Ngai soki Kabila apesi nga mbongo na lia yango eza mbongo ya Congo eza ya yete. C'est un voleur eza mbongo ya Congo na kozwa yango na ko récupérer yango. Eloko moko ko banga ezate. Politicien nini o na kata République démocratique du Congo alia mbongo ya Congo te. Atombola musapi. Politicien oyo alia mbongo ya Congo te atombola musapi alobi ke ngana lia mbongo ya Congo te. Nani? Batu to ba lia mbongo ya Congo. Soki nga pe na zo occasion na ko lia yango Félix Tshisekedi ko se sentir coupable te. Soki azana bazana ba preuve, ba bimisa ba preuve yango. Ba bimisa ba preuve yango. Jamais ba ko obligé au sala discours moko pour trahir la nation congolaise. Ba peuple congolais va souffrir trop na makamba mboko. Va souffrir. Tozo zela les 6 toyoka premier résultat. Il y a ndenge ba voter qui na ba région mususu. Après 2 mois, ba kobimisa ba beni pe ba ville mususu ba ovira ba nyonso wana o sala ki ba vote te ba le kana vote. Netoyoka siko résultat final. Résultat final c'est Fayulu ou Félix. C'est fini. Mutamisa tozate. Ce que zali Chadari peuple congolais ko sala soulèvement populaire to ko telema. Ce ka oboma sa oboma biso. Peut-être qu'il y a un politicien qui a un message pour calmer le peuple congolais. Ni la mouka, ni fachivite. Moutou mogote a un message pour calmer le peuple congolais parce que tout ça n'a pas ça d'un côté. Tout ça n'a pas ça un message pour calmer le peuple congolais. Tout ça n'a pas ça d'un côté. Tout ça n'a pas ça un message que le peuple congolais peut récupérer pouvoir na bino, bo chasser batouana, bo luka bango na bandako na bango na bureau na bango, bo chasser bango, bo benga na bango, même na butu, même na moi, bo benga na bango. C'est ça le message tout ça n'a pas ça d'un go. To boyi message pour calmer le peuple congolais. Je suis membre à la Mouka, je soutiens la Mouka, je soutiens ensemble, je soutiens Moïse Katumbi, mais je suis ferme à la lobby que to boyi message pour calmer le peuple congolais. Fini la récréation, to boyi. To boy message wana, je suis catégorique, j'assume tout ce que j'ai dit dans le lobby, to boy message wana. Parti politique, mon côté, to association, mon côté, to mouvement, mon côté, ayez la biso message, y a ko calmer biso, parce que, y a un message, y a ko calmer wana, to ko saboler les réseaux sociaux. Toujours c'est la politicien, y a ko tellement à calmer biso. To allez kanaba TV5, allez kanaba RFI, ba nini, allo ba oui, peuple congolais, calmez-vous, bonabo. Toujours zelaye alle kana réseaux sociaux, toujours c'est la politicien wana. Toko sabola na ndenge moko ya kosaka na yango te. To boyi ba message wana. Soki ba bimisa ba secret na bino, ba bimisa. Et ça na ba politicien mutusu pe ba travailler kina Kabila, mais bandimi risque ba tika Kabila ba kenda. Moïse Katumbi a travaillé avec Kabila comme le gouverneur ya Katanga. Alors, ce qui va bimisa va secret, bimisa. Je m'en fous. Pour le peuple congolais, la Ligue, on a sauvé la nation congolaise. Bimisa va secret. Moi, je pars. C'est fini. Olivier Kamita, toi, travaillé avec Kabila. Azalaki président de l'Assemblée. Alors, ce qui va bimisa va secret, bimisa. Je m'en fous. Moi, je pars pour l'honneur, pour le pays, pour la nation congolaise. Bimisa va secret. Je m'en fous, je pars. Tout fait, dans les réseaux sociaux. Eh Kamita tout boy, eh Moïse boy, eh Bobona boy na boy. Tout le bakana bango, mais bazo tal intérêt à peuple congolais. Ce que Moïse a linga tika na Kabila, ngai patika là, puisqu'on parle linga ba no gagner ba millions toujours, ba Kamita tout wana ce sont des gens qui ont beaucoup étudié. Mais pourquoi ba pesi ba Kabila na mu Congo, hein? Francis Kalombo, to bando ko yoka eka sango na ba Kinshasa. Eh Francis Kalombo solution à panzaka balar. To bando ko yoka et, to bando no vérité. Mais bango so ba tourner do pas Kabila. Ba lobi so ko bo misa secret bo bimisa. On s'en fiche, va tourner mon Congo. Pour le peuple congolais, to bunda. To finga bango, baza ba très très, ba yekaka awa we. Ba lobi bo finga na bino, biso to tourner do. Tala ba to ko remercier bango wana. Ce sont des gens à remercier. Félix Tshisekedi to lingo za la héros. Peu importe le chantage va ko sala yo, on s'en fiche. Nous allons te soutenir. To boyi politicien moko aya na message ya ko calmer ba peuple congolais to zana posa na yango te to lobi to boyi on est vraiment ferme to boyi ingeta